Maxi Bio Café. CongoDialogue.com www.congomasolo CongoSolola.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi à connaît pas demande hémorroïde. Oh, il y a diabète. On a né avant. Sous réserve. Il y a un côté. Bon, bah, tu poses à cas, Yomoko. Expliquez mon ninga soit un problème dans le couple. Expliquez, maman. T'es le coup, ils ont mis sa vie sur la couple et en gros. Tout ok. Bio café et au salon de lengue. Tombe la car na bino yango. Force en betu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balansi. Émission Tchaka avec Mao Gif, la maman d'Ondista. Par rapport on dit dans la caille binoké. Ah, et puis on a biso na Congo Dialogue chez la femme Francine Ngembe. Moi, ça Pembe depuis Belgique. Bon, je suis artiste na bino Mboka. Dans la caille bino na émission Tchaka, dans le kila bino artiste. Ba obo mona mwakala na ba oba zali. Il s'agit juste pour comprendre ndenge ndenge artiste mon Mboka a évolué. Alors pour nous colocar ngaina papa fils mon caméraman babiro dans l'ombre ya za la kabo mon était sinon ba oibae to ga bi to ke tambola to tamboli to landi na télévision to moni ba groupe ezo évolué na ba star o baza na temps mikolo to bino mikolo yo groupe moko ezala depuis kala vanda depuis kala ezala depuis kala et comme na système to bi ba simbi to ke luka ba to tambo to bino to kina ndako ba bi azate azana son de coiffure salasuki ndito koti ndezala rate. Bonjour artiste. Bonsoir moi qui voulait. Yo mon artiste. Donc voilà, merci beaucoup. Vous comprenez que eza Mami Dzokisa. Na Mami Dzokisa ba question na bino na nazana na poser. To ke na malembe pour boire na besoin ko ma place wana na koma. Mami Dzokisa bonzo. Ça va. Vous me dites que ça va. D'abord ça va. Nzamba osala Mami Dzokisa boni musala oko rappeler batuma muke parce que na monde na biso na communauté congolaise bande bona na biso na banda mboka bebi ke Mami Dzokisa asa moto ba beta moto solete ezapi na ba misusu a ota intérieur à l'équipe bana moko azo kazo ke na poto amona ka star mobo Dzokisa mais peut-être Dzokisa bana ndeni Dzokisa zana ni ko se présenter moi muke poto kota na kati émission na biso. Bonsoir nanu na ba fanatique na ngani so ba Holanda ngai na kamwe bon na satanda ki na ngote mais na comprendre ba isalanga surprise na salon ba hotelu kanga na ndaku na zate nde ba ila na salon ana FBS ezapi na poto ezaka moko te ya na Londres za salon ya Francis Fukia Way babi na poto kuna na Londres babenga kaye eza frontière de coiffure donc hier babi na poto sombre na coiffure na kini siko yemta simba moto wa Mami Dzokisa yango na sibola ndinga na kata FBS ya na coin Oshwe sur Kasavu Masimanimba donc Mami Dzokisa ba mutu na simba makawana na salon ya Fukia Way stand Francis Fukia Way balobi frontière à coiffure bambote na ebele place ozali. Ok, je crois à Yokio Palanzio que pour na bandeko ba Holando Mami Dzokisa pour pesa boka moi synthèse mukie ba comprendre Mami Dzokisa. Mami Dzokisa na bino yeyo azali pas zalaka. C'est ça ndenge nini o ya na théâtre. Masolo kala to beta ka wana ka. Ba no beta on ana Congo Dialogue na to beta na ngoti na to beta bino na ngoti. Ça kana sermon église assemblée kana église protestante moko na Kinshasa awa asala théâtre na ya ba Pâques ya ba bonne année mwana moko boyemba na chorale bazwaka epe na Pâques na bonne année qui a sali théâtre s'appelle pas une église quand ndenza masala makamna ye azaki na joueuse na Chic Choc Loyenge ya moto mon prêtre mon père mon papa
ba bisou belé dans la pesi papa na nganga je na ngadios ba bisou belé na staff na mo ba Londres la pesi mama mbote belé na zaki de joueuse na troupe na équipe ne a volé pour wala penza moto mo prêtre ya zalaki na chic choc loyenge ya théâtre azalaki na chic choc loyenge ya musique azalaki na chic choc loyenge londende ya volé siko mami jokisa zaki de na volé ti azalaki ke ba mère evala ba petit mochogo ba ye moko moto mo prêtre bazalaki na kina vamba ke poto mami jokisa betaka de a volé l'équipe angalaise ça ke ba ke poto koke na bango poto na simia ko sa kindeka eza groupe na biso mikolo mso ko longwa nakolongwa place na zaki na musala po mami jokisa tonga rapé et avant ya na monde théâtre na zaki pe na atelier maître na nga vangu tai na pese bambote belé pa za no tonga na tete kazai na kwa ikelemba ndenge zala ka to uti répète na uti musala na bina leka na ta la répétition na komi kuni sala ke bela ayakite wana ma copine Bella Belote la petite Bella Belote na yeboye ayakite Johnny Fay a proposé à Biké you pose un ta groupe ndenge Bella été okomi ka jouer place wana pot bayek na kermesse moko na changu il fallait ba jouer nde mami jokisa lo kwa daza kina makila ngona nzoto ya église bon wana yakina ndenge église na mekaki ba moni oh ça va Johnny Fay on a moni que ça va de you petit kala karate de lobby faut jouer na production to na lobby faut ya jouer lobby on peut na kina beti ngba mo pe jokisa pa loli mamo Johnny Fay bengi vial bi oh vie joueuse na c'est bon oui bi ka équipe nzoto moni que ça va fatika la kalibela donc ngana yaka chic choc te comme que na yeko luka musala te ezalaka penza Fay mta proposa kanga abi mais quand la place on a il a été ça la place na salle place na tika libela tant que vienga Dieu ça outi potoyer to sali sortie officielle ya vie mami joksa mta bota kinga dia nini to sala ki sketch to sala ki senga ki ngada ya bota ma ba bota ki poto mta bota ki na groupe nyoso to sala ki mami joksa yimo pas confirmer blanga ti na moni folongo na monde volé otika na monde théâtre po ekoza la match moko ya makasi na 20 mai bako buko likolo ko zo choc so ki voyager mo voyager za te sengo tikala ngo sala peke na tikala na monde théâtre na longo na monde volé. Voilà, merci beaucoup Mami Jokisa. Je crois que balanzo va comprendre. Tant que nous allons na histoire ote. Yango moni à chaque fois moi révision mon qui est ko rappeler bandeko artiste banandenge ni poka muto comprendre artiste El Bosone. Voilà, merci beaucoup. Na wana pesi mbote belé pas grande c'est propre. Karine Manessa Maneski depuis London. Mbote belé na ya Noela Itamba. Grande c'est propre ya Mimi Givule li boka pipi le sila soloté. Si Vigivule depuis Jobour. Maman on dit star, maman on a Fef, Mimi qui voulait Crucis. Ya Glodia, moi je t'aime beaucoup. Mami Jokisa. Oui, na monde à théâtre. Mami Jokisa mbala moko motema mabe. Obi ke ezana période mon akina basa mitema mabe no benga Mami Jokisa. Oui, na ebi. Isaka ndenge ni Mami Jokisa. Rolo na ba question na ba tout ba mutayi bisika na tout no mere mutamula depuis Paris. Abisika ma otulinga na Mami Jokisa lokolo yamba lelo. Est-ce que mon thème m'a bé oh ya yoneza pe mon thème m'a bé mo ya solo azala bongo tu ezeka ka façon ya ko jouer. Bon, avant de répondre à la question, je vais repasser en beauté belé pour nous une émission où maman langa zakuna na pesi mère Debs Trocadéro na maman Chantal Trocadéro ba maman o bandima na ngo mami ba adopter na bango mami ba zoai ba kotisa ina famille na bango mami o akoma na ba famille na koma na ba famille belé na la raso muta famille na ngate na koma na ba famille mo na kota kota vanda ka boy famille mo ba ezwayo to kina usa o passer une semaine pendant biso OK pour vendre une semaine o tikali pe kuna. Donc, il y a maman Langa Debs Trocadéro, on a Chantal Trocadéro depuis Londres. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, la nata mal à l'aise. Bon, moté maman bé, ça fait mamie, ça moté maman bété. Na linga mingi mukolom susu. Na yamba mutumoko aya na quartier o mami joksa vanda ka micro baladeur penze tambole za langate na linga ka moté mabenga mna lobela ngote. Na linga ka ba ninga o to vandi na bango na quartier nde micro penza etambole ko tana lupango moko mbatu naka mami jokisa a vivre ndeni na quartier o. Poso ngana riba baloba ka bongo te mami jokisa ramte amabete. Ezaka ba rôle. Tellement moto mo prêtre ko comprendre que moi, je suis un peu de maman B, à ça qu'on incarne bien.
donc confiance on a pesa que tanga pesa nga premier rôle motema mabe tellement na jouer quand bien na yebi que za rôle la karashika on a joué na Bélange yango wana na tikala pe kaka mona ke so bando kabula ba rôle motema mabe mingi Mami Jokisa mutayamba ngo po akoka penza ba rôle wana mais Mami Jokisa motema mabe na ezaki na ko pona ko incarner rôle mais est-ce que bike bima motema mabe penza bate belé ba ino Mami Jokisa niveau motema mabe wana mais fait bima bongo parce que bimi bongo te c'est que na 0 na incarner rôle na bien te donc fait bima penze pesa batu kando moi non le bike série moko pe batu comme ko benga batu mitema ngasko yango ne salinga bingo batu ba inenga na bandako mais siko lelo apparemment c'est tout ba blo no msoko mon sala et puis na ba surtout ba blo mso anzonzi mingi Mami Jokisa apparemment de ba peso ba rôle o ya yo vraiment te o vraiment apono ya identité na otaki motema mabe tant au joueur on s'entendait bon place to kenarani tbanzonzi ils a producteur à Benibino ngana ke ko zo kwanga na ngai kuna so ko binanga Mami oyebi ke sina jouer ma sœur. Ah bon? Oui. À couvent penza na jouer on peut connaître pas ko jouer on a ba Congo na ba mama Chako ba Mindondo ba nani to connaître penza ba Congo na jouer pe a rôle ma sœur donc tellement ba to ba sengaka ba fanatique nango balinga Mami Jokisa ba senga biko comment ya jouer ka mutema bebe amekana ko jouer rôle mutema malamu ba pesa ma sœur penza ya ma sœur o pesa foulard na mutu ya ba ma sœur oh et kenda penza bimi pe pour simbi ba benga papa bi oh c'est que za no bongo teza ba kosela ko makam to ba to comprendre na bango ba kosela nga makam pour na jouer ko de ma sœur yango moni ke ti lelo pe ba na jouer ma sœur nde comment osala ke ba rôle msupe comment ya jouer na oh jouer o menga penza ba rôle nanga yangwana ka o le identité na nga yangwana mutema mabe et preuve ane ke chic choc le ngena minitio o bazoka biso depuis poto na yebi ke toza na canal sat nani canal plus batu ba na poto na bazoka biso donc comme le ka jeudi na 21h30 tellement musale vandi na lobaka mbala moko te voilà merci beaucoup Bolandi Mami Jokisa to kene malembe mbote belina ya Rosi Tamba depuis Norvège grand frère pop vie Maurice venanga Maurice Mokou le journaliste et boss babi Congo asikande makambo voilà merci beaucoup nakum apap babi kumu apap le kumu apap depuis Suisse babi Suisse yana bakolo nango ndenge mabelo nous sera na bakolo nango lokola Belgique na Liège zeme do kabango nzamba Liège molé sabana Congo motema jitu givule papa na Amazing Grace papa na Viviane Kabango eme do kabango depuis Liège ndenge pe kuma papa na Suisse kana Suisse moko na moni papinge fange fa papi babi GPS nzamba montre depuis masola montre banda tilelo olingo ka komba montre faut mon papinge fa. Salut à toi ma belle. Babi moi aussi à papinge fa monter moi c'est kitoko. Voilà, boka Mami Jokisa a expliqué théâtre. Ba sakana ngina ngona bakona ngo bazona bango tiji mbali mama. Mami Jokisa théâtre ekufi. Mami Jokisa balobi awana kin mikolo ko mana système ali kilimba. Vedi ba koma ba clique ba groupe. Mami Jokisa pas amali kilimba non. Nakota ngote na sala ngo pete. Osala ngote po mutema mabeza makasa na tete toni. Nandi ki mano rankina. Na ko sala biloko na internet o ba pesa ngelo tena sala na likilimba. Nandi ngaza face a nga musala siko no wena makambo andeni bali ngana beka face a ni ba kumna makile Mami Jokisa likilimba na ya Kishasa ya normal sala ngote siko ya ba biloko ba internet ba net no sa ngondi na sate na sala ngote sala ngote Nzoko akande do boza pe osala ngo do vandi no pondimi ovana no kaka Mami Jokisa ovana ka obone biloko ango yo fele ata bino moko to pesa pe misala maninga Valerte na vani nanga ka eloko mo internet kasi batama kelemba basali to basanga na ka yo atie mutu o aya sali muninga na soko bayoka inde baliaka soko ngana sanga na mitu wana te to ko tali kelemba na ndeni c'est parce que te na sala ngote na sala kala le kaka chaque jeudi na 21h30 na chic choc luenge de ngadios moto mo prêtre o sala Mami Jokisa zala o apesa Mami Jokisa kombo ya Mami Jokisa lelo o avandisa Mami Jokisa nandimana zokata ba différent. Voilà, merci beaucoup Mami Jokisa bien zonata ba différent na pesi mbote belé pas mère et vala depuis London. Ya yo yango Mami Jokisa
lelo to mona na Kinshasa lycée Tambola yo lycée leki côté na hote Obi na lobi na tozo mona Kinshasa mikoto comme na système à liste Natacha mal à l'aise ozalaki te depuis Luanda na eto Holanda biso balobi likambo à liste papier na biki ezotambola mami Dzokisa ka ndenge lobaki ke biso nyonso oyo bazwi chance bakende kaka po bango ngonga ebetaki biso na tozwa chance wana te biso ba mami Dzokisa bande ba Shogun bazizi mundeke ba Maoki Vule ba Nata mal à l'aise ba princesse bayebi ke kuna suka mikobeta lisolo ya buzoba esika mawaza mamo ekomi na mateo ya po Firenze mami Dzokisa tokomi na suka émission na biso kande ezalaka to sepe loko ya biso toakolanda quand même na salon de coiffure po bana poto baluki ope mingi batuni mingi na Congo Dialogue siko mami Dzokisa mot de la fin mo bamboto no ba fanatique no ba Holanda les panneaux circulent encore nene bisa ba ndekolanga na subana poto to ba fani nanga na subana poto mami Dzokisa na bino asali en forme bon na kutu mane expliquer ko tezati mami Dzokisa na bino yeyo en forme o nyonso kozala na posa ya mami Dzokisa po asalele musala soko bengi numéro nanga yango 0840 39 81 57 0840 39 81 57 09 98 93 50 69 mami Dzokisa na bino yeyo azali naza en forme donc naza bien musala ezo continuer to ça musala après na kinto travailler o nyonso ko yana ndinga malamu to sala musala to sala musala mais on ndako linga yana ndinga ba jeune mutu na se makoli kolo yaka na flat yaka boy sala boy wale ya ole katatami po na minute oyo na profiter le soutien bisa bana poto salon na bino yango FBS yango yo ya Francis Fukiau salon FBS yango yo Francis Fukiau baby way FBS yango na sibomoni baby na poto eza na kini pe yango esimba mito ba mami Dzokisa chic chic le yenge mobimba to ka awa et puis la petite Bella mère moi mère Debs Trocadéro petite sœur Nata mal à l'aise bambote belé nazozela kolina nga mère Debs Trocadéro azo ya kalate na cirque cadeau ya mami Dzokisa ekozanga te kozala na pesa ba fanatique nanga nyonso kala auto no so la kala na pesa bino ma numéro nanga ba na posa ba benga nga to solo. Voilà, merci beaucoup balobi mbote belé pe na mère Debs cadeau zo ya non video zo za mama bana théâtre tolo banini babi maman na biso donc voilà maman bana belé tozawana mère vous soutenir musala bana tia maboko be mission na biso kota masolo théâtre kota masolo ya na ngobongo babi ya yo quoi. Voilà, merci beaucoup na Karine Manessa ma grande sœur prof depuis London et salat à Lili Mobilanzila de la part ya Mimi Givou les Boka Pipi les Sila Kasomo et Sila Kasoloté. Donc voilà, merci beaucoup na Nono Sobolandi biso ba masanga so Mireille Mutambula et Natacha mal à l'aise et Patricia Moutela depuis Panama, depuis Belgique. Papa fils Kamina ngai. Patricia Moutela depuis Belgique na mobile na yo na mwana na biso. Kelly wa bokote. Salut à toi Doudou Akele wa mwana poto Doudou Akele wa mbote bena bandono so bolanda biso. Ya Serge, yana Kalis motema ya Deborah ya Serge na tindele bambote belé soki na boki ote ezali sumo belé ya Serge na peso. Voilà, merci bombote belé na maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo babi FBT Misalande Mimi Maes depuis États-Unis Elodie Nkere depuis New York et mbote belé na bande konoso yo voilà na biso. Donc voilà, merci beaucoup, gros bisous à toi Andy Star fils à maman Sylvie Givou les Sylvie Givou qui est donc voilà, merci beaucoup à toi comme na sika mission na biso boza numéro ya sika maman Chantal Trocadéro maman Chantal Trocadéro abisé belé papingefa depuis Suisse babi mokonzi a montre quoi Fifi Congo ma copine de dedans gros bisous à toi
Fifi Bordeaux, tu n'as pas de camarade dans la télé. Fifi Bordeaux, Fifi Ntumba. Moi, c'est Moulouba qui toque depuis Bordeaux. Gros bisous à toi, ma chérie, je t'aime beaucoup. Allez, tu peux nous dire Mbalasima, Ndenge Salarara. Bye bye. CongoDialogue.com CongoDialogue.com